Bien internaute et amoureuse de la chaîne Isa Makambo TV, à travers votre émission que vous aimez tant, Éclairage public. Donc, vous savez, Éclairage public, c'est une émission à caractère sociopolitique culturel. Donc, aujourd'hui, je suis pas seule, je suis accompagnée avec un artiste culturel. On va parler avec lui de son métier, de ce qu'il fait, et vous allez découvrir. Et sans plus tarder, nous allons passer et nous allons dire bonjour, messieurs. Bonjour madame. Comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, je m'appelle Ngando Ambabiko Bantu Lumumba. Bon, comme plutôt comme Akasi. Roy Biso au Saranini en tant qu'artiste culturel. Merci beaucoup pour la question. Musala nangai artiste culturel na zali bongo beaucoup plus basé na oba bengi bongo ba céramiste, c'est-à-dire na fabrikaka mingi ba kopo, ba tasse, ba lutu pe bongo ba fourchette na base ya poso ya kokoti. Ok, merci beaucoup. Mais ça, nous sommes céramique, nous en a été. Oh, mais on peut expliquer biso ezanini, ezabiloko traditionnel, babikeko, to monara batandara tandara, to ezanini expliquer biso na. Merci pour la question. Céramiste bazali bateau yo ba fabrikaka beaucoup plus au ndenge olobi d'abord na bikeko oui et ba sukaka penza kaka na bikeko te. Ba fabrikaka mo ba biloko ebele. Alors nga siko tellement souci ezali ke na monisa pe o nano emonana te pa ya bato nde nakomaki ntina point ya kofabrike ba o babengi bongo batase pe bongo balutu mais bokozala un peu surpris lutu yango nasali yango na base ya poso ya kokoti. Merci pour la question. Omoni eza musala eza pe facilité d'abord faut l'inspirer pour na osala eloko ya bongo parce que eloko d'abord epusaki ngai kofabrike lutu ya poso ya kokoti ezali ntango nazotala oyo bazobenga mariage coutumier mais nazomona beaucoup plus bazosalela oyo pene eza coutumier te na kati. Alors na susi wana nde namonaki te mpona nini te nga mpe na s'impose na mikotisa na kati ya structure babengi mariage coutumier nde nakreaki lutu ya kokoti. Bon lutu wana ezali juste poso nano ya kokoti mais na mélange yango na bamatière mibale. Aza poso ya kokoti et puis aza pe na nzete ya kekele. Boyebi ka nzete ya kekele balalelaka mais nga na komisi yango na mélanger nzete ya kekele na poso ya kokoti na futi yango na komisi yango lutu. Donc soki ozolela yango yo moko osanti mpendaki te esala mpenza bien di jamais. Bon eza mwa mpasi po ebukana lokola eza eloko eza fabriqué na maboko ya motu possibilité ya kobukana eza mais eza mpenza mwa mpasi po ebukana. Eza na garantie à combien d'années? Bon en tout cas ozwa ota peut-être tant mosusu yo okufi oke yango etikali nango. Oui akokota te eza mpe na baeffet secondaire te na kati. Tomoni lutu eza esalami na matière ya kokoti ndenge olobi kasi expliquer biso ce matière ni bosalelaka bacéramicide wana babiloko na bino eza matière. Oui bacéramiste beaucoup plus ntango tozofabrike oyo babengi bongo bikeko tosalelaka beaucoup plus bon naloba yango clairement biloko ezowuta mingi epai bandeko na biso balibanais tozosalela beaucoup plus baciment blanc même na ciment ordinaire oyo tosalelaka awa yango ntango tozosala mélange wana na mwa mayele mosusu totiaka nde ezopermettre biso tocréer oyo bozomona bongo eza koambele même na bandako na bino mais bozala surpris na monde oyo babengi bongo bacéramiste ngai personnellement nauti na beaux-arts te. Oui nauti na beaux-arts te mais nauti kaka daleneya na ndenge kaka ya palais nzambe ndenge asalaka don na ye atiaka kati na motutu nga don nange ezali ya kofabrike biloko yango. Alors nazwi formation epai ya motu moko pe te eza na motu pe te afandaki atangisi nga te awa basalaka boya te moto aforme nga aza te. Donc eza bainspiration oyo nzambe atie kati na ngai parce que ezalaki d'abord na don oyo nabotamaki nango. Alors kolinga yango mpe mingi nde ekomi kopermettre nga nasala baoyo baninga mosusu bazosala te ntina niveau ya beaux-arts soki okei oyo ngai naosala na beaux-arts basalaka te. Comment sikoyo découvrir que oza na talent yango obandaki koseexercer depuis bomwana ou bien obandaki kaka boye bamaster babengi oke yaya tokende ndenge ezalaka kaka groupe ke yaya tokende tobanda kosala bikeko? Merci pour la question. Na kendaki penza na baninga te to esika moko te songolo mais lokola ezalaki don na ngai soki na se rappeler lisusu na âge ya 14 ou 15 ans nakomaki na mwa ezaleli moko ya kodesine mpo namekaka mpe kodesine kaka efe ya kodesine bongo mare na biso sikoyo na palais atalanga abi mwana oyo foto orienté kaka na domaine na ye oyo nabi problème eza te nde
to betaka mwa tour moko na mer na ndenge ya centre culturel les eaux ou eza juste na avenue Kasavubu wana na kindaka kuna bon considération penza na zali na nga nango te malgré ezalaki do na nga mais par après koleka mwa bane ndenga moko nazongaki lisusu na niveau ya télé wana nde ntango nakei kokutana na bampaka mpo nga alinga mingi bampaka nga mpe na bagene te ntango nakutana na bampaka nasola na bampaka alors kuna na zo wana na centre culturel ya zo nayekolaki mingi oyo babengi peinture nazosala na sikoyo en tout cas moto alakisi ngango aza te en tout cas bon soki moto azali ntango mosusu na ndoto me na boye mpenza nga mo nayebi ete. Ok, merci beaucoup. Sikoyo okoyebisa biso ndenge nini to bofabrika yango, comment est-ce que bozo commercialise yango, ezotekama wapi, soki mpe motu amoni ki asepeli na baœuvre na bino bosalaka akozwa yango wapi, tout ça. Merci beaucoup pour la question. Et baœuvre oyo tozosala pour le moment tozoteka yango na ndenge kaka tokokota na ba réseaux sociaux na siko parce que tozomona omoni mokili na biso lelo Afrique en tout cas toza na manque ya considération ya ba œuvre d'esprit bandeko tokosala parce que ngai ntango nazo fabriquer eloko nazo kota na likanisi ya Nzambe na bimisi yango boye bomoni mais considération ya bandeko na biso eza un peu moi eza penza te alors nde moi bato yo bayebi moi valeur ya musala yango lokola ntango tokosala moi ba publication ya babiloko yango toza koposta yango na niveau ya net moi quelque bacontact ezoya moi bandeko mosusu baza kosollicite et puis ezokomela bongo en tout cas place nyonso soko ozali soki kaka ocontacte biso baarticle na biso to mpe baœuvre na biso ekokomela bokozala mpe même surpris na fabrika même na babage mena oui na en tout cas bagi ya modèle nyonso me na base ya ndika donc nde oyo nga nalati ezali ndika nde omona yango eza ndika en tout cas nga alata nanga mpenza te ndeti oyo ezali babiju babiloko ya ndako en tout cas nasalela mingi yanga moko na fabrike oyo bomoni boye eza mpena ndika nga moko na fabrike yango mais ndenge olobi considération eza te soki oloba nini bato baolanda yo bazo considérer bino te pourquoi parce que tout le monde na ba pays mosusu ba artiste na bango bazaka plus considéré mais biso na RDC boza considérer te pourquoi pour na ezara nini bon ngai na lobakelo moko souvent omoni soki bazo considérer biso te c'est parce que d'abord base ezali culture omoni tango déjà boza lisusu na kati ya culture na bino te moyen pe oyo ya kati ya culture na bino bo considérer ngo bozala te parce que nyonso nga na yosala ça fait partie ya culture elingi koloba ezaleli na bino lolenge na bino ya kozali alors bakalite oyo Nzambe atie kati na nga mpona kopromouvoir culture na biso lokola bandeko na biso ebele bakongole mpe bongo baafricain mosusu bazoyeba yango te yango ezosalaka no considération ya baœuvre d'esprit bandeko na bango ezala te donc nga namonaka soki considération ezali te c'est parce que tobungisa culture na biso donc faut tozonga nanu na culture na biso en tout cas wana kutu ya kosamba kutu eza te soki tokonstate biso moko ndenge tozotourne émission na biso tokomona la majorité ya bandeko ebele bazotambola déjà so otuni kaka kombo no nani yo moko oyokaka kombo moko ebima ata mosusu ya bafrançais moko boye ya baportugais te eza faute ya baparent te ezali faute ya colonisation parce que wana nyonso tozosibir lelo ezali fruit ya colonisation. En tout cas ndeti nga naloba na mituna nanu question mpona nini bakolonizaka biso na raison nini esalaki bakolonize biso et puis babaptize biso na bakombo est-ce que tozali na bakombo te ntango bango bayaki mpe na bakutaka biso tozalaki bakombo ezalaki te soki bakombo ezali te tobandi kobenga na ndenge parce que nga naza kose souvenir kombo nga naza nango eza ngando wana ezali kombo ya papa wa botinga amba eza kombo ya mama ya botinga siko bomituna question soki bakombo wana ezalaki te bato wana banda kobenga mandenge avant ba portugais avant ba belge avant bato tout wana baki ko coloniser ba africain ba ya na Afrique to bande ko benga mandenge en tout cas na sepela na ngata mukete parce que muto ko continuer ko sepela na kombo na sika zo continuer ko sepela colonisation ezala toujours na kati Afrique bongo boy journaliste à kilo ya munene boy donc kombo na sepela na yo bon personne ya Sarah Mbongo en tout cas ça on a problème te
mais ngana kosepela nde mingi otikalaka kaka na kombo ya mbongo po ntango deja tozoyoka mbongo ezoloba deja mwa mingi ezobenda mpe mwa basavere moko boye mais sikoyo mituna sikoyo sara wana ntango yo oza na kombo ya mbongo awa ozwi mpe kombo ya sara eske sara kuna mpe place ye azali azwi mpe kombo na mbongo to ye atikali kaka sara te mais ntango yo ndimi ozwa kombo ya sara seke mpuna ye mpe fo azwa mpe kombo ya mbongo mpo ezala bien équilibre ezala ndeni kaka biso fo tozwaka ya bango ya biso bango bazozwa te. En tout cas, ezalaki sengo mingi mpona ngo koyambela bino artiste ya monene ya mboka oyo azoluka se promouvoir ba œuvre na ye ezotekama nango en ligne ndenge alobi. Donc so boza mposa kocontacte en tout cas ye moko apesa baadresse nyonso mpona kozwa ba œuvre na ye azosala ba œuvre moko ya bien ya qualité nde boyo omoni bag na ndika donc ya kokamwa bag na ndika tolati ba or mpe bazoyiba na bango biso mpe bamiyibi ya Kinshasa to bandolata te ya ndika. Donc to bando sela ba œuvre ya mboka na biso to tika autriche biloko bapaya donc consommons congolais nde balobaka donc to passer to pese moko parole à expliquer comment est-ce que tu dois contacter numéro de téléphone site web nezanini asailaka ba contact dans tout le coordonnées à pesa biso. Merci beaucoup avant na pesa yango parce que émission pe comme na suka mais ngana lobaka mi consommons congolais te mais consommons plutôt africain. Et pour consommer congolais, on a aussi biso kaka Belgique à Nyokolanga. Nga linga blo wana te consommons nde africain po. Tena yina bango te mena yina nde bato basala ki keno to zanga boyebi to zana ngolelo. En tout cas moto déjà longolinga cerveau en tout cas na koza sune singonete. Kasi déjà tonga ba longoli mbongo batio sara ba foué déjà. Eza déjà défaut. Tenzamba yeba na komba sara te yebi na komba mbongo. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, ce bonimbo zwangai na niveau ya net kombo na soko tape kaka ngando amba. Okomona nga déjà wana na ko s'afficher wana okomona pe ba Eve za nango wana o alingi azwa contact directement ya ko benga nga ya benga toujours na plus 243 97 64 93 718. Donc ce ko bengi wana ozwi pendanga mo directement to sololi to papier to yeba ndenge nini ba œuvre ko komela opesika yo zali en tout cas nazana nga cherté nazana na pona ko sepelisa bato soki bino bo sali keno bo pusani pene nanga e ko sala peke na bimisa pe o nzamba te kati nanga pona bolamu Afrique na biso ka bandela numéro parce que ça ba musu ba yo kaka vraiment te peut-être à zapper car yo ki bientôt bandela ce numéro ezali plus 243 97 64 718. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On était contente de représenter les Binois. Pour nous rater et le remonter l'émission de éclairage public, je vais demander de s'abonner massivement et n'oubliez pas de partager éléments. En tout cas, on a bino to kutanya la prochaine na pesi. Merci na Richard Zabi azaki na sima ya caméra ngai moko sara mbongo. Moi si ay kilo pe ya munene na bosanité ye moko Adeline Baleta na Paris yenda kangi Paris mobimba Nathalie Kimbembi akangi azo cartonné tapis rouge donc ye ku saranate non c'est la côte la yo mère moko ya kilo grand frère mère na sepeli mingi à la prochaine et au revoir.